Sadek epesi Zambi mikolo sambo pona kolongola mampinga mayango na mabele maekolo Congo Démocratique. Sadek etalaki matata kati na Zambi pe ekolo Congo Démocratique pe kati ete mboka Kibanga pe Kalubamba ezali ya RDC. Basoda ba Zambi bakota na mboka eye wuto sanza ya misato. Couvre-feu bakisami mikolo na Congo Brazzaville, Longola na Brazzaville pe na Pointe-Noire. État d'urgence sanitaire eko bakisama mikolo tukumi bale banda le 30 juillet 2020 pour na COVID-19 ezali kokoma makasi. Mikano miango mizwa makina likita. Président Denis Sassou Nguesso akambaki bato nkoto misato na tuku misato na Mwambende bayebani kozwama na COVID-19 uto le 14 mars 756 babikisami pe tuku mitano nde bakufi. Vital Kamerhe atelemaki liboso ya bazuzi na bozongeli bwa bosambisami na ye lobiloleki na boloko bonene ya makala seperka na Kinshasa. Cour d'appel etie le 7 août bomokolo ngambo inso ya bosambisami ekotelema liboso na yango. Janine Mabunda mokambi ya Assemblée nationale asengi na mangomba manso kopona baye bakolakisa bilongi na bango na seni po ete maponami ma 2023 masalama na ntango esengeli. Alobi Assemblée nationale ekokisaki se oyo mobeko mosengi kosala nsima na bitonga kopona Ronsard Malonda pona bokambi ya seni. Général Peter Chaligonza azui ebonga ya bokambi bitumba na ba ADF to opération Sukola 1 na Beni. Milulu miango misalamaki lobiloleki.